Maga, tout la papa Diki, pourquoi en ce moment ici, c'est pour toi, ça sous artiste et comédien? Je donne de Eldorado, pourquoi? Major Zolo Zolo azalaka producteur na biso. Est-ce que ba producteur ils rappellent normal producteur ou bimana client notre artiste au yozo produire? Pourquoi pas? Ils arrêtent quand même. Pourquoi pas ils arrêtent? Mais sur le compte de niveau, il y a vous dire la moi chabatu, au lieu d'inguier, au chacun naye, après toi au chacun naye, au téguier, après quel chose que je suis une doc naye, car mon âge naye, c'est la naye. On est déjà comme ma bé. Major Zolo Zolo, aza papa mabi. Wazo sangisa bana na bana. Ils ont le béco, mais j'ai le monsieur, les autres rien à faire vidéo. Major Bissadi du Serge Route. Pour le théâtre. Pour ça va succès, a béni ça va comédien Berry. Na yebi. Mais bah je kota wana ils ont bien vraiment. Pas producteur, Yangoan. Ils sont pas producteurs, ils sont pas comédiens, ils sont pas pasteurs, ils sont pas musiciens. Eh ba yaga ba wana, ya ko bebi shakabana batu, ya ko sansa, ils ont bé. Mon so ko zera mutu moko zero na mutu moko. Yo trouve qu'il est normal que y était mon PC mes condoléances. Oui, c'est normal. Tant que on rappelle de la candidature des gens tantôt ngari mwenye zile sushi makasi kudeka bandoki bazali kuwani. Omoni elma. Begi ba bandeko to bandoki. Et nous comme bon on a bino ba comédien comme si bolingana raté. Qu'est-ce qui se passe avec vous les comédiens? Ouais, ils ont compressé. Bandoki bazali kuwango. Compresse. Oui, ils ont compressé, ils ont compressé. Ils ont compressé, ils ont vantar. Tada. Maman, au monde où dati oui. Bien le bilima. Le sondage était bien le bilima. Dati pas yo, dati pantalon na yo. Parole na yo dati, sentir na yo kangi na main, félicitations de bien. Ce que dans la définition na zo yeba te comprendre ces gens de bangu. Ils aiment bien. Dans la définition c'est bazar yeba matanga, ou bazar yeba tournage. Matanga na te pour na voiture te, pour le trafic na defa, babilo mo ya bongo. Ils aiment bien. Musara biso ni fait comédie ngai. Nous avons mon bien, nous avons mon sur crédit. Nous avons biso bi continue terrestre makasi. Kaka biso ba coordonner to komi komisara mabe pour na bandoki biso na bango tozo yo sara musara. Chers internautes, abonnez na biso ya Ronsi News TV. Angaye, leo na yeli susu. Na promettais bino ke mikolo na zana bino penda pantalon na mokaba kabwe molende to naviguer. Na yaka na isengo boy po bino bosala nga bien. So bino bozatenga na ozalate. Vraiment un grand merci na bato tout balanda biso et pourquoi pas mon DG, hein, mon chef Big Boss, le DG de DG Motema la patronne. Mani merci vraiment pour na appel, merci pour na motivation, merci pour na encouragement, merci pour na nyonso taka yo maman mokonzi. Donc on veut dire que maman mokonzi azo benga oza rapena grâce. Pour ba maman mokonzi ba benga bato pamba. Un grand merci na ba partenaire privé nanga o nyonso ba soutenir nga de loin ou de près. Rifa Mochumba partenaire à vie. Hein. Merci pour na ba colis et komaki vraiment na yamba yo mozo mona kaka. Pas trop à dire quoi. Christus Bila na on les la toujours na combo na. Ah Star Ballon Francis Betofé. On a du seul succès dans sa makolo. Pour balabato ya moi si naie. Hein mère doublé. Ko sara sara mizu atepo yo kaka ba star na biso batambola ka bongo na biso po biso sa bango to za de l'autre côté. Et Fabio Lima un grand merci pour na manager privé. Musala zo sara ezo sara ma kitoko makasi pezo mona na miso abato. Lelo na analyse lelo na ozanga moko te na ozana artiste comédien celui qui aza mon ami à moi papa Diki. Son a même moral la caméraman na na singa pour la caméraman afongo la caméra pour pas comprendre vite na la. Salut papa Diki. Salut mega. Beni ba vie na. Ba vie nga plaisir. Vie nga plaisir madame. Na mona okala vie na madame. Ils madame vous s'arrêter. Tega ni zari na komi dola. Na plaisir na komi dola. Chaque vie nga venir zari madame. Ah, bah abonné na vie Ronsi News TV pour comprendre déjà que les autres c'est Kamakasi ya gogo ils ont vraiment en place papa Diki boni actualité tozo mona o mikolo neti okoti mo malili vie na yo artistique et kenende pour no monote. Merci maga journaliste international on a bien ka pende journaliste mndere el berso na fana do banani donc on peut se merci na scène na biso ezo berso na biso télévision na biso Ronsi News TV.
babonné mais c'est vraiment notre scène nous a sauvé butari yango ba vous a décidé ne pesi mboti ne bango ndenge ni makambo na o mikolo monde no ozo tourner wapi obandaki wapi mikolo to mona pona mona ki au dernièrement mais na olinga ba bonné na biso renseigner aussi ba comprendre papa diki asalaka ba tournage ne wapi azana groupe théâtral nini a évoluera comment. Merci Maga papa diki azali ya liborso na do bavana banana do bana se présenter ya liborso ba famille baza kutalanga ba famille ya Rosie News TV comme les azali papa diki fraîcheur du keto baza bien là papa diki fraîcheur du keto on a mis fraîcheur du keto bon ils ali combo ndingi motivé ce kana combo yé en combo le mané nga boto ngari ezali mais combo ils ali cinéma ndinga ndoko yeso baza kana combo ne bango ndinga pe ezali comme les azali papa diki fraîcheur du keto papa diki veut voler dans groupe ni papa diki parcours na ya YouTube vraiment sika pour même na mérition lui des abori les avri nazana ndaku na apa kuzana ndaku nazana groupe na milicho ngam naza kukamba ngaba ndokiyo baza kukamba nga tuzana bango ensemble la team célèbre. Ok, la team célèbre et artiste célèbre na biso na dinga mingi président célèbre je te salue déjà de loin bozana film o eza en cours autre tinda ba abonné na biso pe ba kinotal vraiment zali titre film na mingi titre film na biso zali alberso zali akira forte voilà film alberso tout ça reki zali akira forte et dikal pina ba faire vision ya masasa. Et ils arrivent sur YouTube, ils arrivent Nana Pemba TV. Ah, ok. Ceux qui battent Baboni, on a pu tout ça. Ah, donc, beaucoup t'as déjà Nana Pemba TV, beaucoup t'as à qui la faute déjà Zarana. Papa, Diki, tout à l'heure, dans le monde artistique, tout le monde qui artiste monnaie noire, tout le monde Diana Makila, mais tout le monde qui est numéro. Pourquoi il a quitté? Si vous avez dit que 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 vous non, on a un bateau yanga. Na bateau yanga na mona kiote. Pourquoi il a quitté? Vraiment il y a le berceau, ba fa nyusu batara bisu ba yibi, soki na zalaki te pour nini ba yibi, na zaraki na makambo berenge zalaki to bis. To bis mais na pesa ni condoléance nga. Na pesa ni condoléance nga na famille ya Diane Makida, na pesa ni condoléance nga. Yo trouvé que c'est normal que oyete mon pesa mes condoléances? Oui, c'est normal. Oza na kata vile Kinshasa. Mais c'est na kata vile Kinshasa. Ibe useri jena yate, ko kanisa teka yem to kadaki matang ya Diane, nde yuza na souci, makashi kudekanga diki. Tant que nga pembe na kanda itene zan ndako. Tanto ngari mnyozele souci makashi kudeka bandoki bazali kuwani. Omoni elma. Begi ba bandeko to bandoki. Na bebo se bandoki nga Kongo bazala ndoki nga. Bazala kodonye de kuranga, bazala artiste de kuranga yango na debu na bango. Batu ba yaki wani. Izo na damu. Tada omoni Kongo ni yerte suka zara ndenga nini. Ngari yo tuza fani. Oza ndoki nga tuza kana ntudia na yo tomera kana yo. Deri so kiko ko posate na territoire. Ngadi diki ni you want it. Posate na te na présenter. Kasi yango wana te bandoki be yaki wani. Atanga de na ngeza rego wante me bakisodo mbande bakodomene bezari guwani. Basi bakodomene dukunanga. Bakodomene. Ah, papa Diki, le bel pesa moi pas c'est pour la babonner biso donc comprendre que c'est un papa donc façon na yé à parler cause anet biso ba gente. Papa Diki oya kité olobi opesa mes condoléances nandako. Et loko mo bona na bino ba comédien comme si bolingana raté. Qu'est-ce qui se passe avec vous les comédiens? Merci Naga, au début biso ba comédien to dingana raté à peu près quoi. Pour tout le monde a bino bozana ba guerre d'esprit, bozo tiana ba poison, tout le monde bozo wela ba momi kaka moi si moko yo kabima kina fulani yepe ko bima na fulani kaka bino na monde na bino ya théâtre. Pourquoi tout ça? Oui, vous en avez une raison. Vous en avez une raison. Ouais, na wo do bateke. Sur na ce qui na kosi. Ezali. Ah, to za na posa ko sa te. Ah, ba bonne na biso bazaka la posa ya vérité. Yango wan. So ke za pena bongo pona ngana do baba ndoki o bazala ka bongo. Vraiment pour attaquer digi ki batika yango. Eza madame te. Omoni. Eza madame te batika vraiment ndeti ngana yebite. So ke na ko kusada e dok wan. Pour na yepe na mange cinéma na yana musara uyu pour na ko frente batute. Pour nous faire comparaison te yoki ngare ya ko musara ngande mutu nyoso ya musara yango moni ngare pena na entourage mo ko ya batu ya yo sanga na batu mo ko buri vraiment ne sepe dans ngote ngari so na binir bande to ko na yo sa musara na yetu runaz ou bien na ye émission de cho bien nginga na ye émission na siri simbarmako ngawara nkinda lelo to mona ba comédien ba komina ba guerre mo lokwa ba musicien bo mona kama ramoto mona na musique donc musique ekoti na kati ya art
surtout mon ba comédie bazaki bato ba sexara biso bato ba pesaka biso leçon na banda ko surtout tala ba filmer na bango et édifiera biso mais lelo to mon apena ba bêtise ba bokomi na ba polémique bo wele la ba bilamba surtout comme ayala ta bien te bo wele la ba voiture c'est pourquoi ouais ils a compresse ba ndoki ba sala bongo compresse oui ils a compresse ils a compressé ils a compresse ils a vantar tada maman au monde où dati oui bien le bidima le sondage était bien le bidima dati pas yo dati pantalon na yo parole na yo dati ceinture na yo kangi maman félicitation de bien ce que dans des missions na za vous te compresse ils ont ça de bango ils aiment bien ce que janango ce que janango te ils ont dit que on va comme de mutu mogo mori ah pesi ngalo yate fiba monanga dans des missions baza vous yarba matanga ou baza vous yarba matanga na te pour na voiture te pour le trafic na defa babilo mo ya bongo ils aiment bien mon ils aiment bien compris sur ça qu'il y a bilo ko na ba guerre wana bimeli wapi banani ba yaki na bon et bien ka te biso ba communiquer kaka biso ba artiste na yebi te soki idée wana pe image wana bazui en pa banane pour ngana zo yira à l'époque tant que zo ça théâtre na yebi théâtre ça qui beauté de théâtre ngai zo ça la place na Thomas zo mona théâtre comme na guerre de l'esprit au sakanté donc so za ngote faut nous kamu te so za ngote ya wa mtene za dabariyo maga on yar matante on yar fait artiste mo te za ça o yate o zo tere ah so qui ne yi ngano no za zene zo mona bande musu ba yi wana na yebi te so ni bango ba zo yar ba saka bidamba na yebi te vraiment quand on presse tant que motu attaque artiste de goda bango bati kanan yango to mona ba poizo comme belé pona nini babilo na bino oboya nango to mona na tango kala ba papa masumu banani bazo sala ba théâtre mais biloko ezokota le toni na to yeba d'où vient ce genre de comportement d'où vient ce problème d'où vient ces polémiques babilo ko na nyos o ekoti na théâtre yo no ko artiste et comédien en tout cas na za poso komisanga na koma vraiment place wana où tu as source ya makambo na nyonso tu ya na bebe yo le jour de bawati parce que bilambe ko komisa mutu lolendo te ya na jour de bani yoti o mani piaka piaka msuze tinga mutu na mjidi na kido ko so za piaka e kuma ah kwa ninga ka ta c'est yepe faire nini akomi ngaboko ndari yepe akoma uyiba ko yepe sani abanda uzwa monsieur su azala piaka ye azala difuri compensité moni aza ostala ou ya zanango yango no yiti ka para biso ngo artiste ko dominier yango na dobi izambe bande ko yo basara bongo o jana yani za compress pona nga diki ngare shepera ka bongo te bato basara ka bongo ezala bato basara kananga sur basara kango de refo malatika eza bien te net marabaro wele la baba si wana tant président Mike la duchesse yaka la fois dernière le baka ngo boya ka ngo telemela ka ebo selela ka eba baba vidéo to mona côté monsieur Gabi ça ka tumba c'est que président Mike lelo to pesa raison bon to pesa raison avec to pesa raison te vraiment pour nga na doba attaquer artiste attaquer comédien après tout ce que tu peux rien normal ndanga basique elle même pas ça les leçons genre yoga ça les leçons parce que les gens mona musara biso ni fait comédie ngai les gens mona bien les gens mona musu crédit les gens mona biso bi continue terrestre makas kaka biso ba comédien to komi musara mabe pour na bandoki biso na bantu gens yo sara musara so bien dinga ki mwasi moko bori mwasi wana dini yete papa na ke dinga ni musu ye ko sara so sangi ipaya o wala poni ni ye adinga ki yete mama isa no kida isa sense so ko mutadingi yote adingi no yote yo comme tu as dit on va regarder la télévision on va regarder le port quoi on va regarder buzo batara on va papa madame hein il y a bomba kabane ni na kati ya ndako jean yok papa déjà moi so baza kusara mbe aza bi banda puna kudoba mabi ya mwana sasa papa tese papa mboti te papa mboti fo zara mtana mnene iza duko da bisho baptiste comédien constance dignité vantage nyaso et comme la bicho na vie te bomba na Thomas ozo yok ngana ko débatté ndipo oh ba de mboti wani ba za dorte ba za dorte e ba ni mu job sare na boke mu zo gamen ndeti ngaba mususu batuni ngana doba kana tirete ngana bonga ni shome mitoka ni zana nini na maga mususu ngana zana muzo tirete te za de yo tirete mettons les gens de la télévision na za de faire dans musako ngala saraka zo mon ou ya mabe adoba ni azani na des gens na tête artiste toujours le dictateur tu allais dire que marche au gros de donner wala faire visiter misu ya batu mani on nga pena de mat ngara sari mari de recherche ou sari wana izambe en tout cas nos abonnés de Ronsignos TV comprenaient vraiment papa Diki Dika Lobi ou le président Mike Salaka Izamabe papa Diki Diki to moni lelo oyo ser nabiso Maxi Bondowe discussion moko nekaka entre notre défunte Watika Biso Diana Makila et Naya Gabi
d'ailleurs makambo ezaki ndongo Maxi Bondoya ya kite tango Monica Diana kufi Maxi Bondoya ina ba version ke ya Diana awelela ka mobali na ya Gabi mobali ngo ezaki major zolozolo azalaka producteur na biso est-ce que ba producteur ezaka pena normal producteur obimana client noto artiste oyo zo produire pourquoi pas Izara kanango pourquoi pas Izara soki aza mutu mabe eza mabe aye pour acheter chez ba fantir ouais comprends aye pour acheter chez ba fantir a dikisari elle wani eza mabe mais so pas dingi attaque mbari ou ndenga dingaka mwasi aye azui atie na tomene ye adnori ya bimi na misho ba fani na ye na misho ba pari na ye isa madame mais sur le compte de niveau il y a dinga mwana mwasha batu oyo dingi ye ushakani na ye après to yo shakani na ye otegi ye après quel chose que soit sisi ndoki na ye kana manadi na ye bezalaka na ye wana déjà comme mabe wana siko yo comme ko finisa basela bien nyeso tout baptiste nyeso tout ozo yo ndiba do bakala dilare nako e finisa badada nyeso eza diko de biso baptiste o même de ronga suna sa mbe yebaka yebuba mwana yuka mabe ba de baptiste nyeso baza mo sérieux ozo yo baza wana no do fami na ye asa ba mwana ke paradi ki digala bi major zolozolo aza papa mabe wazo sangisa bana na bana eza na beko mais je de monsieur eza utari ngana faire vision major bisadiri jorjorot pour le théâtre pour ça ba succès abemisa ba comédien Berry na yobi na yebiye wari je producteur na bisho o ya presse bisho makamba bimisi ba comédien Berry na makisasa faut tous la reconnaissance yogi tous la ingratitude mais ba yo ya kota wana izama be vraiment pas producteur yango wan izali ba producteur izali ba comédien izali ba pasteur izali ba musicien oyo ba yaga ba idée wana ya kubebisha bana batu ya kusangisa ezambe umoni soko zera mutu moko zero na mutu moko izambe le ngam ndine zaburi izamtema soko na sari soir mwana mosi moko pe na mwana kina fait na télévision yeba sara musare na ye bien azape bien na mwana yeba za femme soumise pourquoi pas les amutu ndene za célibataire oui soko na comme la poser na dina ba na kudari ite pour ça artiste no bali Jean Yok. Yiza ma be shooting ngana ke kudinga ye na dini ye na sakani na yo si c'est pas le maga. Wana za déjà ma be. Sakani na ngapo ko mo chabiso ba confusa o ye mo terminal. Ye mo terminal maga yibsanga. Eza na rite tia kula star papa moi ça vient nga moko peka kimbungu aigle. Alobi na nga maga tout la papa diki pourquoi en ce moment ici ba sa poto ba benga suba artiste comédien. Jiden Ndondo Eldorado, pourquoi? Bah c'est à poto bien que ça soit artiste et comédien. Jiden Ndondo Eldorado, hein? Asana miki nzapoto. Te yaza rangola. Yango wana ngala kabisa kaza miki nzapoto. Jiden Ndondo Eldorado, na pesi ba mbote bele kaza na ngoro, ya jam ninga ya Cesar Saf. Zalaka na ngoro wan. Soki na kele bisikate, na zalaka na pesi wan. Ochi ko doba Jiden Eldorado yo, pour nini basi apoto bidi baza kubeng sa susu basomedie na miki nzapoto te c'est normal sur baza kubeng sa baza bien ça te pour ani parce que ma ba sentir ba secret ko bima te est-ce que vous êtes dans le bain c'est que vous êtes maintenant dans la maison nzela le ba makamweza nzela tole kas so vous êtes mal basu baza kubeng sa susu ni ba na bango to artiste te na miki nzapoto parce que bazo ba déception et Berry pour la salle bango mabi basi apoto tera kusara mzite mosi apoto zana miki nzapoto za kusara karina ye zana masasa aza kutenda yimbo ondaku aza kusema na yinyo so zo kusema dermas yo na mpemre yo azaragate ozo dobere yo zana miki nzapoto abusana ngedo utingana zana mwasi ngana masasa wangana sofai na ye donc il y a eu ozo dexere ku yo zo kusara mbo yo zo kusara ni ambiance ozo kudiana basi misoso tera so ba zo ndera butumo yango zo mona bero après tout to do bakani za poisonté bero ko kufa misoso biso na sonade zo kufa faut to mitana bien zo yoka faut to mitana bien misoso pe ezaba mbongo ya bato to dia na ba mikinza poto one na ba ngoru one misoso ko biso to dia to muntu azo sunga yo azo kabri yo de c'est tellement zo bera de la butumo yo ba se njamba usepela yite zo mona so que zabo ndo la bébé azana raison parce que quand biso moko artiste to sharon be to be bisha ipare bangu zo yo yango zo mona ajum bari mu yacho papa digi moko na mikenza 41 azo sulanga azo kabrenga après ce qu'on va azo dinga ito njoka na masasa wa ngana zaka ngana mwasi msusu to yo mona bido kuwana yebisanga aske akusepera te zo mona mena debite so déjà bongo basoma de nyaso bazabongo te yo zabongo te je sais pas zarayi uzana mwasi na poto te nda bon so na bebe zona mwasi na mikenza poto sek na kosi
Ah bon? Ata ngoro awo na zone moi cité. Ata ku na masasa awo zo yo ko na masasa awo na zone moi cité. Ah, on masasa. Oui, oui, moi cité. Tu vois que Japoto ni na moi cité na ça. Les abonnés de Roncinius papa digi le gaza homme seul, comprenez quoi? Homme seul, c'est vrai. Tout bazo luka mobali ba bazaka li bana mboka papa digi zana bo contacter nga na parce il est beau hein. Bo la ndaite la fa. C'est yo de ça là. Oza muga. Il un seul na zango. Un seul yite zida. Zida maga. Odavi? Oza mukolo mena jeunesse no mona nozaki boga. Ndari ya. Onori edo mona odabre yo. Zambi yibi. Conseil ni européen ça na artiste comédien au bas ba bengi ça na poto en retour bazo c'est da ba mabe. Conseil ngaro européen ça attaque ndok na bango atake kodomenya. Vraiment bandoki basari mabe ipaya mibari. Soki bana basi basara mabe pa ya mibari mbango bazana mikinza poto ou bien bari mibari basara mabe pa ya basi mbango bazana mikinza poto ande kunanga vraiment conseil ngana kopesa bino ezongera disuste ezo yoka ezongera disuste ko ko mera muntu musuza za considérer yo azoko dukasari da yo madame mais azoko tada azoko terme na bio wala ba tumususu basada azoko mona kaka ke soki ngapo na sari yo madame na sungie na vie yepe arozong selanga yango makasi yango na kudora kanga na basi ya poto pardon monsieur Taïdi bino pardon biyu kanga mawa pardon Maman ça zaka na mitinzi ya poto. Izari uya zaka na nguru. Yaya, mame, sio bezana posa kusunga batu, bosunga na bino. Ouais. Ko comme ça te, sio di mutu nyaso asare ki de kuwana, ndoko mwa asare ki de kuwana, tingari pa usara bongo te. C'est ça. Didare moko, film ça ba madare nyoso tu. Mame, bo continue usara madame. Ba bibi boko pishaka, yango risamini izwaka. Ezo mona bo continue usara madame Nzambe akosunga vomeke sara bien makasi ngaba ndoki busara ka atu wana. Ils ont acheté une bête là vraiment digi na yebite na juste sens ya moto beaucoup besoin sunanga suko non ça rien be point nen oyini le mec mon gars sara bato yo bazara na sens wana bakuta na makangu mukubi bazara na sens de ils ont yiba bazara na sens de bazara na mtoto bato mukubi ba du na raté ils ont monde mais bato yo bazara na kansi na baburi et puis ils ont le babo pona écoute mela ote yo pe ko kuta mela yo mingi to mona babara o baza ba choix na bango te mais ba profiter pour na mbongo na bango yo pe ko kuta mela o lobi bazara na chance te chance wana ko sourire pe pa na o est-ce que pas na dobi maga na dobi buri danda bien na dobi no yoboy bando to yo bazara na chance wana o ba kuta na chance wana ba yeba ko sibiri chance wana te simba ba yeba ko simba chance wana te zo mona siko bando bazara na madamu o mtele bango sara ka o ba na ka bien ba fidèle quoi ba fidèle les gens doba auto na dingada fidèle na fiancé na dingada ba tu yu ba yebi o ba zamto na mnani o ba sipotaka ba zwaka sans wana te yango na za doba yo lelo to mona na ba guerre d'esprit na ba théâtre comme ba groupe par groupe mona pena muto jouera bien mais ba ko tsake na ba groupe te mona muto jouera bien ezaka ndina ngo sala bomba ba créer mo ba nzonzingi moya ba ko yo pe ba benga ko na ba groupe ba tumsuli banda bon ezana bandeko yo ba yebi auto sokoda ngana bango bien auto zapi na direction madame soki bazana musara bazana filme ou bien gag elanda ka pesa ro casting ya filme na personnage amu tu vas au juger hein oui tout tu vas au juger na personnage amu batari personnage ya filme zo singa papa digidi faya ba bien nginga mais monsieur c'est pour exemple tel modèle ba yebi personnage wala zana mu yaye na bazo tika mtu azuwa diza bazo ke zo amu to yebi musarete bazo ke no bien ngaye asadi ni aya usara musara plus one et donc ça va misara yangu wan presque misara na biso kufi biso basamedien presque misara kufi yangu wan mais pourquoi ka fois cha mutu wana cha ozana te aza déjà expert na boulot quand on donne bete wana za de rien temps mais ça ne bien bazam temps be bazam dinga te ba ngoshi na moni street o ya makasi shani o ya makasi o iza suivre za na makambu tada ba bianga yote oyoki ba bianga yote ya usara mais si ba moni ba sel mo ya manzanja sel mo go ezala bonite ozavura na yibi tisuna za de mawe bando kinga so bazala basane bango ba dimisanga so na beti bango bibaku ba dimisanga na segi bango te na charité so ba moni ezala basane mo bu ya mandanda o ezala rukuta ezala dimite nde ba komi bianga yo mama o sara film o bien gagi 100 ans o retour besoin ta perte ni ata félicitations et bien tu na zo ata massage ko soite ezala massage pa mbo ko soite imaginez et bien waka ata mtabiangi yote atini yote donc moko buri ata ni bote mtabiangi yo félicitations ozuwa ki bien usari bien moi le maki wana esara biso bien ndeti biso ndetu zaburi musari to sara ka to dinga ka ya liberation to dinga ka le maki
oza yoka yango Monique badinga ko benga batite pona nini mutemo be ba yibi so ba bengi papa diki ajou makambo oza mona ya soto chi place na chaîne wana eza na visibilité bat ba comprendre na beta nazali dosi ya télévision na kubita oyo mona tsekembe papa diki azadi limeru na zawana oyo yebi azana film moko songolo obie gadi mo songolo abiana ngatu ya tukuta biso mbari oyo nazali dobani yo ndoki na yebi livre 2 na pesi yembo te beresi kazali saredi tukuta na ye di anzari sorte bazali succès oyo bilanza na yebi lianza bazali succès ba célèbre kata bat ba célèbre prudence mawezi la team célèbre personne de dunga nza bazali succès bazali tout ba sali succès na mikinza poto wa la prochaine fois pe na yamba leader na biso célèbre mais siko ngadi diki na zakuta na bantu na zakuta na ma voice one ma votere na zakuta na buna sani bazali de bazo pour félicitation siko yizo que le presse mo buri yo venwe bazo memizinyo bazo critiquer yo pour nini babiloko ane quoi ça esprit ça pena na scène yaki bien préparé yango wana daki baboni yo musala morali ezali susté omoni yango Monique eza fuma babe soko oza mutu moko continuer na madame continue osala madame biso souci na biso eza to mona bilongi musu se changer yango wana bilongi wana ka to mesana te parce que batebele ba yebi musala bavandi na banda ko bobi misaba yango wana biri pourquoi ba continuer c'est biso en tout cas les artistes et comédiens faut beau changer penda et ça la biso énormément bien makasi to moni et leur mo est circuler le leur la toile Makoko na Anita son père baza vraiment na moi discussion mo on dirait ça les leur mo na quatre wana zo séparé bango balobi il paraîtrait que Pomba Sen Mam Sila a bengi ça qui est Anita son peur va jouer rôle moko mais bat bengi était kozwaete pourquoi ya yebi na casting plutôt esengi mutu bwazala pourquoi bat ko benga muninga bonko bomela muninga musala chiba mutu wana oyo muninga bengi abiangi aya usala musala yo zo de baki bo bianga te bezwaete pour nini est-ce que on za yo ngaza comédien te na otuna ndeyo yo na débuté mutu asala ndongo wana babianga yete babianga ndoki wana te est-ce que furuma muza ye Chico yo babi na mninga pwani ozo mwana pesa nezo yibisho pesa mtana beza uyuta donc l'artiste comédien ya masasa ya Congo to bingante kimtema mabe eza makasi yango na joro babande ko batika ba art one eza mabe tant mninga ba biengiye butika ya kende bupesa yisans ozo yoka bupesa yisans tant sur de film ya ndoki wana succès nango bi utarama nango eza na ndoki wana wa bienga kiwana oyiba ndeni tada name maga nazo dobo yo ko constater succès nde etekisaka filme ou bien succès nde etelisaka émission te non c'est la caméraman abenda penda expliquez biso na biso tozaka na makambo wana te bantu bayibaka te bantu bakanisaka filme ou bien gagi ou bien émission eza nde moto ya yibana yinda asala bebe sali produire ça nini etekama te eza bon te eza nini kuyiba kudoba na pour chanson yo pour une chanson na yo eza mona dero mukeri naza yeba te kimtema mbe complexe oyo baza kusala bazo mona afina nga mugu na sana ngo be gagi mo na sana ngo soki na bebina bien na papa digi ekare mate limité moto limité za de limité moto soki na bebina bien na célèbre ekare mate limité soki na bebina bien na jaka ekare mate soki na bebina bien na maga ekare mate soka mona tel soki mbangi wana abengi ni video mbangi wana abengi ma voiture mbangi abengi sira point ozo mona tu za compresse yango za mona biso na masasa na Congo naza dobalo toza premier na cinéma naza dobalo on naza dobalo yo ezama kama invité kota na nini kota na internet boye kota okomona makamanga naza dobalo yo eza la réalité oza yoka tobeki ba Nigeria wana oza komona tobeki ba Cameroun wana oza komona na musada pour nini ba cheki sérieux na jalousie na kimtema mabe ba chongo mupandi ba yini baza kusala musada bango kuna basala kadika mteki wana za leader wana za icon wana za star te izara mtu ayibana izara wa ayibana te izara jeune tada azo bango nyoso basana classement na casting baza kusala musada siko bisawa soko yibante bango so yote fina mtu otara mati bango so yote ba bien la yote bomba oyeba ndeni savoir no so ba bengi yote kasi on zo demande ba bien ndeni ba yo so ba bien yo on ndenga jali na dong na ye na dollar na ye na HP na ye na forme na ye musoso zara nini comparer ya mutu comparer na mutu tona vitete ozo yo batulete nga edongo nga pete mais force na nga ndinga jadi ozo mo vitete nga ndinga jadi mutu tama zo kutara bwi azo ko pressure azo kusipira ozo yuka azo kusipira ndinga ndinga wan nga zo dikite digi ebe mo dinate osika ozo yo to zo na kanga na de yo osika na seki ko donc tout tika mtema mebe tout tika jalousie et donc ezo boma art na biso ya Congo
art na biso ma sasa eza kufa pour na kimtema mabe biso artiste comédien to dinamité vraiment pour nous que nous doit nous mbasu que nous tire nous poison nous agent le bord dire que tire poison pour nous ya nous mona biso na entourage ya artiste na dinga na suite comme na tête au benga tu na udia tena mérité pour nous tire poison pour nous faire un deux comment ko banga na bino na bino ndio na banga na zo yibso levité na banga na ndesi na zaburi na ça vérité to lévité les gens doivent se lever. Aïe aïe, quand ça appelle monsieur là papa Mikolo donc. Voilà ce qu'on dit que déborder, au comme que déborder maga. Ngaya considérer attaquer le saz moto yo ou azarakananga asokoda kananga bien. Mais ce qu'on dit comme que déborder ba mo. Et ça le gars tingana nza ndo mbo. Ah ite bat ba landa biso peut-être bazana pour ça précisément. Kasi yo kwa na borte de bibia na bi na ça que déborder yo l'éviter. Yango one vérité une vérité one. Bonjour mona. Ils ont ma belle, tout petit cas, tout petit cas qui me t'aime ma belle. N'a dit qu'il n'a jamais quitté. Ah oh. Les gens devraient y aller. Les gens qui passe au soukande. Hein? Si on y tout passe. Mais c'est bon, n'a dit Jambi, Pambruenga, n'a pas qu'on a fourni n'a, n'a pas qu'on a irresponsable, n'a pas qu'on a ma camion surtout, Jambi sur un choc bersinga, n'a pas souka wat. Zormon, si on a des ribons de paix à Jam na Baby, Jamba Yuka, tout passe ici, Norbert. Donc on a pour ça qui c'était. Non, Chris nani ezana na idor mabe. Ezana moko benda ramadadi. Yango ngana banga otunga, na banga artiste. Eza yo. Bidor wana ya dinga romere ngote. O mela artiste roza na succès te? Ah, na yipsio. Kiss ndeza succès. Ba yipsio kiss ndeza succès. Te ezana tu yedo mo. Yo yebi musarete. O yebi kudamba te ero mo ti mo mbaki okusomera yuba baby, fumbo yango yo magadamba. O yebi nde badamba ate su yibisanga o balana ndeni yo chaba sozi na yo chebe pisi. Yo yebde. Chéri Poani. Nos abonnés, na kati papa digi le roi kata ba po. Niveau to comment que je comprenais que l'air venait comme que papa digi. J'espère que nos abonnés à Roncinius TV va comprendre que c'était vraiment l'ambiance du plateau. Moi ni lobamo ya sukate poko ya na ozanda kunayo, oyaga nayo, lobana na diaspora. O balanda ba comédien, o balinga ba artiste comédien, moi ni loba o ekosala ba diaspora bien. Merci ba diaspora biso. Ba téléspectateurs ba ndokino se batara biso musara oyo to sara ngodo kuda musara bujibi to sexa kabino to de kabino ba stress na bandako to sara kabino po buzada mais be ba biso te bo continuer toujours ya ko donner na ba chaîne na biso bo continuer toujours ya vous recevoir na ba chaîne na biso bo continuer toujours kudanda biso sabino biso to vivre te donc biso to dépendra na bino bo benga usara de match usara nyoso usara to zana po na yu kabino vraiment na dinga bino mingi bafani na biso na dinga bino makasi ngase kanga finganga dobana ngai pot toi ayebi zuwete azanani azali bababore papa mkoro bidambe kata ya finga bidambe zo katana yuko sio kabiri nge damba ero ni usara nje ko yesu kabirinda tembe chidamba bui idamba na ansi ngana sana ngo idamba bui o na za data vraiment no fan papa yo mto zo tana ngata de fan nanga ba diaspora ta de fan nanga fan ya dinga ka cinématographie femme tic o dinga cinématographie so sunga zam bete so kabiri nge zam bete est-ce que mutu ngo viba idamba mto padi dikaka tina sani ngam na swamberiye obinam na kabrege mto yiba zate mto yiba kaka ngana yo entre nous vraiment la dinga bino mingi bo continuer otala mingi papa diki na chaîne na biso oyo biso abonné bo za décider moi numéro pour ce mutanga benga au moi remarque moi nini et ça va bien numéro là for fan jari sur WhatsApp plus 243 097 15 92 429 97 15 92 429 bo benga bo koma ba remarque na bino et que ça la biso bien makasi. Vraiment, c'était avec Papa Diki, nous sommes presque à la fin. Bah, abonné na biso bolemba biso teto bi mingi ba remarque, mingi ba conseil, mingi. Mais Papa Diki comme si on sali ba dédicace. On peut chinata ngare za na dinga bongo. Ya kaka vite, c'est ça tata mo. Merci beaucoup. Tata, gentil. Na dinga roburi. Na zo pesa monte na ndoko so bazo teranga. Na bossa nte na pesa mbote pa yemoko Nana Pemba. Vraiment. La patrona, Nana Pemba la reine mère na kati ya Kadana. Na pesi bambote bele mama yenani na pesi bambote bele na bosante mo vieux Anatole Seke Anatole Seke na mataku d'Amérique mama na Danila papa na Danila Anatole Seke motema ya mama Angel na kati ya mataku d'Amérique
na pesi yo bambote na boso nte badobi na pesi susu mbote pa ya 100% na kasa chiki mwana mbari bote de goda salama na pesi yo bambote bere na boso nte na pesi susu Carmen na pesi yo bambote na pesi bambote na ngari susu pa ya Gisèle Tumba maman na Giovanna la patrona Marie-Paul Bidange Syria Cérèbre Ilunga na kasa Pointe-Noire Petit Point Espoir na kasa Pointe-Noire na pesi yo bambote bere Boss Tarsis Pacifique na kati masasa wa Nzamba Dubai na pesi yo bambote bere pe na pesi yo bambote pe ya yomo kuma gashu merci papa Diki c'est très gentil de ta part vraiment abonné na biso ya Ronsi News TV vous comprenez quand ils ambiance yangana papa Diki mon papa Diki vraiment c'est un grand plaisir à ma casse niveau de qui ma chaîne na biso mais to souki até na biki obano zala abonné na biso bozaka focus na ça rabela yo vous avez ça bien sûr yo vous avez na pesa ngba musicien En tout cas, comprenez, c'était l'ambiance du plateau. On se retrouve à la prochaine.